Yami Balé, innocent pour en manquer Fali, on a problème sérieux à Lingala. Accueil on a vu na katia fan Fali pour Luanda, na habité ceux qui n'ont fan mususu ils a rappé bongo. Si y a des musiciens, ils ont déclaré que porter Fali plainte, que ne porter plainte que Mibal na bango bazo vana soute essai de voyage. Karim Mokonzi, aza se moi na 8e bureau na fai Mokonzi. Pa mona na te. Photo bombe na di kapti na suko bimate. Joyeux anniversaire à Mimi Chikeva. Donc yo yango yo, mi check joyeux anniversaire à Kuna en Australie penza bakipa ba mambo wana te mais Fali la lakisi de quoi il est capable na concert habité en Australie vraiment kucha pas mon président. Frère Nabiso moke sepel saka batu libanda yango abaki na vanda nana skoninga ye Congo ananda azana Congo azo beta koleka na bato bavanda mingi na Congo azo beta koleka na bato bavanda na Congo tobenga mo ba sentinelle na biso bazala wana po bakengela biso. En tout cas au niveau Afrique du Sud donc tokoselengi.com. Pour un garçon donc qui n'a vraiment pas question d'impolité. Les solos on a penza et ningisi penza monde entier. Ils a ba rumeur mais ils a surprise kalaming te beaucoup découvrir en haut. To les kasoka na émission to ça bino monde mamajet ba na loba. Tala. Meléo tigara caméléon. Fali na temps oyo na manga kotela donc so touché te et simbate toza bato akanda te tolingaka nete bêtise na LRI Mago preuve ano mona libanga ikomo ndenge etiaki mbutu na Luanda ekanga leoti lobi ebungisi na banzembo libanga moko. Toza na ba passe na biso dernièrement ba passe déjà essai bimaki déjà to salisango déjà so na 2000 kwanza na yo ozi passe na teni 2500 kwanza ozi teni na yo pour partout au Rosala et que ça la bien au témoignage référence oza na posa batubaya boza vraiment ebele toza lebele pour na force ya LRI Mago hôtel na domestique. Et un restaurant. Un restaurant. Bon, on est bana yo sommet biloko lia pas sele manzombi. Est-ce que mundi ba rola na hôtel wana? Balobi ke babana. Donc tellement que babana, il faut tous aller pas papa et pas avou. Donc ko persister pas banati. Alobi Fali pour pas na sengi pardon à Karim Mokonzi ngi tozonga nde tozalaki fondé ya kisi kolobani. So pas la biso ezarate libanga ya mbongo mobo ya osoma vélo moto te. Il faisait boye, ngape na expliquer au cas que eza boye. Na olongola te na obakisa te. Boya kana bino me bokoka na bino te nga na comprendre nga ke bokoka te. Émission, ma ultima ingénieur, bravo, Mati aïe, il m'a voisé malalié, il m'a voisé Tadiouli. Muito obrigado. Angola última hora. Bravo Tidio. Bon dia, bonne tarde, bonne nuit, très chers internautes, vous tous vraiment qui est branchés sur notre chaîne Angola Ultima Hora TV et votre émission que vous aimez beaucoup à chaque fois, émission qu'on se le disait, émission vraiment pas là, émission Tolobela, kakandenge le loto baki tokolobela, bo comprendre tout lumière d'Angola, ni susu alinga loba po moni déjà so bo moni teni Angola Ultima Hora et bimi ce que makamboye et aujourd'hui nous recevrons le fan de Fali Poupa ici en Angola précisément à Luanda awa par rapport au temps boyo kara déjà ba fan ya Fali boyo bara déjà ba arabien na moko na bango ko azalo ko la leader to ko président na bango na kombo ya fondé liakis mais le loto rozana fondé liakis yemo côté to rozana fan mususu auti
Afrique du Sud yepa kaka awawa na kombo ya Fara Balouti, hein, c'est la deuxième fois à l'écana micro ya lumière d'Angola et fondé que c'est la première fois ya l'écana émission ya Choucha lumière d'Angola vam chfala et baza bango mo côté to sali vraiment la disciplinaire na biso na kombo ya Amis le disciplinaire qui est là et to za wana to za na Arnaud papa follow l'otozana et tozana ba chéri ba vrai chéri au bazawana dans cadre de communication lokola ben azana biso et ma belle aussi azana derrière moi tozana ye tozasusna Bologna hein garçon Bologna yende penda oboyo kaka akanga pina mamba fali mingi so moni mutuma koma liboma na niveau ya Luanda lokola garçon Bologna azate donc merci beaucoup to komeka un peu ko solo là yemoko junior comment hein junior comment et pourquoi pas je dis merci aussi ya ba il a fallu pour pas du monde entier en Chalimer d'Angola à Pessi Bambote Ming na ba o baningara vraiment émission Oyo. Merci beaucoup ingénieur bravo hein na benga comme Tomaye le grand caméraman le grand réalisateur et à pourquoi pas au sud de la République et pourquoi pas à mon concert Migenyema de fallu pour pas Migenyema si cause à niveau il y a Paris et je te salue vraiment en tout solo là bâtard de la bâtard de Masucha. Merci. Makambozo kende na mono toujours en forme et bino pembe na fali les king que ça va. Makambo fait que ne ka yemo leader makambo qui n'est bien. Papa biso qui n'est bien. De mon Suzanne qui tokos.com. Merci beaucoup Fondeliakis Azali présidente au Moko il y a ba fan il y a Fali pour pendant niveau il y a Luanda awa to mais un peu consolé par rapport à ma besoin de la connexion entre Angola et Afrique du Sud selon ba fan il y a Fali pour pas babi Afrique du Sud ba fan muso bazali na Luanda et ces connexions sont qui kitoko connexion est très kitoko biso to zali ba fan ya muto maele toza ba fan ya muta polémique te toza ba fan ya impolité toza ba fan ya muta maele donc tambo asima muta maele to biso ba fan to benga ga papa to benga mama ketchup mama prévané bomona couple wana ya mama nana ketchup na président na biso El Rey Mago ndenge ni ekendaka donc déception à la raté baza bato maele biso bana bango pe photos za maele tozaka ini ndenge bango ba parents na biso baza ini donc tozap na contact na bato ya Afrique du Sud na bato ya Côte d'Ivoire de tozap même moral na bato bana na Congo Kinshasa tozap même moral prévané bomoni moko na biso membre ya Fali pour pas meiller à vivre mingi na Afrique du Sud baza pe na groupe na fan na bango kuna na Afrique du Sud bon abete tour na Luanda lokola yebi ke abete tour na Angola lokola yebi ke eza na fan club ya Fali pour pas mo existaka en Angola plus précisément Luanda c'est pour cela aye. C'est ça. Merci beaucoup Fondelatrice et je dis également Babondi à Acha Fali pour pas le king hein motema nana ketchup ba fana. Merci tous vraiment à ma gauche tout sur un peu na yemo copé. Ah na pas problème hein. Quand on a fait émission lumière d'Angola donc pas problème azali pour biso to lobaka parce que ton babi émission to lobela to lobango tina suka maman na biso. Oui, boa tarde à toi, vraiment, Choucha Lumière, merci. Dans le micro, on a une occasion de recevoir pour une seconde fois. Par l'occasion, je salue aussi bravo, ingénieur, pour ça et Maatro. Donc, bienvenue des appels à tokos.com. Otiki ben fond de à partir de Soudafona, Nengabatu. La femme y a fallu pour pas parce que yo les guerriers, la guerrière plutôt aux anabiso awa, otiki makamoso qui est. Oui, en tout cas, Talakaka Fali Poupa, Azali, musicien morazana international. Donc, tant que le international, c'est Kaza partout dans le monde entier. Azana Turquie, Azana Chine, Azana Dubaï, na Afrique du Sud, pas Azali, na Kin pas Azali, comme Awana Luanda. Donc, en tout cas, au niveau Afrique du Sud, donc tokos et lengi.com. Ma camion est bien makasi.
D'accord, merci. Maramba Fali pour pandemie ya Soudaf ezoke déjà kitoko to solane pendant ebele tozongi susu et pas ya fondé gaki c'est boyambi ndenge nini akei nini ndenge pendant bino boyambi apusana pembeni ya Fali Poupa. Koyamba biso to bana Fali Poupa. De tenir on a baki tous apena ini partout dans le monde entier. Donc question ya akei wana yende faluba que tu yambie comment quand on a batinga na gocha commentaire. Merci Nazong ici à Pafara au sentir en déni parce que n'a tumbante que par rapport à Makambo parce que vous comprenez des chouchas de mer à zolo babo poignet Pafara parce que dans le bien sur la bien usure au chouchas de mer à Yamba Fara na émission na Fara Balouti pourquoi na lobby c'est la deuxième fois parce que na Yeba Fara na Makambo sous na Yeba Kaye na leader sous. À l'écart, toujours dans le micro lumière d'Angola, à l'obéla leader moro quelqu'un qui est dans côté peut-être à quel nom il y a pas fallu pour pas aux gens de bien. Choucha lumière sans te mentir ma soeur donc accueil on a vu na katia fan Fali Poupa Luanda na habité ceux qui n'a pas fan mususu ezala pe bongo pour accueil aux qui vraiment chaleureuse d'abord avec beaucoup de respect et beaucoup de considération. Ou peut-être n'a fan de sous ces raté. Par là aussi j'aimerais bien saluer fan ya Fali onatiki nangambu ya Afrique du Sud et ça lokola Christian Yaba. Je profite de l'occasion pour te saluer mon frère Azan Adjobour. Je profite aussi de l'occasion pour saluer Sarah Mbokolo, El Pimenti, Tinamicine à partir il y a Cape Town. Donc merci beaucoup Farah tout le bela par rapport au longo kunandeni parce que ngana yebaki kuna est-ce que je peux citer les noms des leaders parce que utaki pesanga ok choucha zarane fi ya babezite on a luka bezi morote na mona kay penda alobela ki mingi makambo etali ya Fabregas à niveau ya commentaire au phare alobela ki abishusha leader morazato akokana Fabregas boy bon ton na moni sous pembeni ya Fali Poupa et lesquels ngai j'étais vraiment étonné mais tant que naza toujours mon pandisango na rina yeba pourquoi a commis na ngambu ya Fali Poupa côté wana simbité to comprendre que Fali yende le king combat le king wana mtetinda ki bendi on to ya fondé mtabenga ki. Ok lumière merci vraiment pour la question oyo et la question vraiment est pertinente. Mopandi wana nga pena réellement nazara pena fanté. Et ça frère nangai jadis allé je profite de l'occasion pour la saluer à créer kaelo konae sur WhatsApp. Et c'est nga ke biso photos za rapo to pesa makambo to pesa ra makambo ba vinanga Gilemondo bazalaki ba vinanga Platanzanza bazalaki Simplice Lema Chenestar la pesibino mambote belé pour toute sa famille mais nazaki vraiment trop fan ya Fabroti mais comme aza artiste na biso tolinga epe mingi po ayembaka nanu bien aza banzemo na yembaka to ko ni yangote po biso ba fanatique ya Fali to lobaka vérité to linga polémique te pe to fingarati donc c'est un peu ça nazaki vraiment trop fan na été mais j'ai été obligé ya kokota makambo na po aza mutuna biso mais dans le moment en tout cas, balobi, monde entier, internationalement, c'est Fali Poupa. Donc, il n'y a pas d'autres personnes. Ils ont la mission Moroté na Congo, Oyo, Aleki, Fali Poupa, de King, Asel, El Rey Mago, Yende Makam. Donc, il y a tout ça, Awa, balobi, ke Babana. Donc, tellement que Babana, il faut tous aller pas papa et pas avou. Donc, qu'on persiste pas banati. Donc, c'est un peu ça, mais coup de chapeau à Fabro, maestro. Donc, merci beaucoup Farah Bolandi Bilomoko Farah Balandi émission nanga consul 10 à lobby aza vraiment cœur na malobanae à lobby bien aza qui fan mais a qui toujours ko pousser pousse na mutu osaki barbecue ye penda zali fan ya mingi ya Fali Poupa le king tozongi awa et je dis encore merci à Junior et comment en Luanda babi di banga o eduka ki polémique mingi na kati Luanda c'est Junior et comment et pourquoi pas aussi je dis de gros bisous à ma maman chérie, maman Chalmière d'Angola à niveau de la Suisse et à mon papa aussi à niveau de la Suisse, balek na Suisse,
Les amis Bino n'a jamais pas fondé la KIS par rapport au leader n'a fondé la KIS par rapport à tourner vraiment il y a fallu pas tourner naï et l'équipe bien par rapport à ba concert en Australie ba concert en Australie et les candidats. Merci pour la question on a maman Choucha la belle Choucha d'Angola. Merci pour la question mais nazanga monter na plateau naza na ba membre donc wana meza question mutako répondre ngo eza disciplinaire na biso ami si simple bo poye azape marketeur na biso na ndenge ya Luanda donc yema dispo pour nous répondre des questions wana. Merci beaucoup ami si simple bo Bon tarde maman Choucha lumière d'Angola. Saoud ta tout bala. Contego. Ezomona na penza batafali pour baba makani na bango. Ezo la sapela ke bazapenda na le king dans ba Saoud na toujours kitoko bazaki kitoko na éviter c'est pas fali pour pesa ni non. Ba on est tembe. Enana lo ba papa va tourner ya leader na biso to moni ndenge ya betina Lusaka avec Australie to Landa pe ni moto betana institution française et kina kindenge. Bon, premièrement, je me présente d'abord comme on a ami si simple bord disciplinaire et fan club Nepsa Fali pour Paluanda. En tout cas, et en même temps, marketeur et staff, donc tout ça comme ça la père et à King. Bon, bah, concert, il y a président, j'espère que tout ça connecté, tout l'année vraiment, membre président de près. Bah, concert, au bêta. Nous sommes vraiment et les cas qui bien quand n'engé tout l'Arabie surtout bah concernant ya beta qui tout les cas bien beta qui na minute actuellement à précisément à Anakin à concernant Olivier dimanche na Kisangani à Taozala na Rwanda et puis au kende mboko nini za na Congo nini Kolwezi à tabeta na Kolwezi. Ce qu'on a une minute toujours le beau à Kin, à voyager dimanche, pas bête à concert à Kisangani. Mais par concert à l'année, c'est qui n'ont pas payé. Non. Biso concert ils ont fait, ils ont fait le temps. Bah concert à biso ils ont fait récite. Comme exemple, bon mon auto qui est tourné na États-Unis, à bête qui na concert bête na salon pour bête na deux musiciens. Animateur moko na chanteur moko ambassi na boussole mais tala salwana ya Apollo ndenge ezalaki ndenge ezalapi na ba histoire nango bomona ki bino mo récite et bon ba concert obeta na ba mission so complet donc mage pure kuteza concert obeta en Australie bino mo bobi Australie na makambo penda ya musique penda ba un africain qui obeta en Australie. Donc, ils ont vraiment impossible. Donc, plein où il y a salé en Australie, c'est du jamais vu. Donc, je veux dire, c'est ça qui est la communauté africaine, parce que quand en Australie, par exemple, qui parle, mais il fallait de quoi il est capable, na conserver en Australie, vraiment, coûte pas mon président, The King. Donc, c'est un peu ça. Réglé. Ok, merci beaucoup. À part ça, vous avez un programme soutenu au Goya, il a fallu pour pas. Pour autre tu que le baming ming ezaba oyo tu que le oyo programme ya fali ya ba concert ezate pour la ba fan ya ba yeba so besoin ba programme sous. Bon pour le moment toi on a un programme ya Kisangani akenda betana Kisangani après on a tous les cas sur une émission pour annoncer programme ndenge ni ezala. Pour le moment toi on a un programme Kisangani Congo et le lagi trop oza frère na biso moke sepelisaka bato libanda yango abaki na vanda nano siko ndenge aye Congo wana nde aza na Congo azobeta koleka na bato bavanda mingi na Congo donc azobeta koleka na bato bavanda na Congo tobenga mo ba sentinelle na biso bazalaka wana po bakengelaka biso mais oyebi ke le 28 février, oui, Bexi, hein? Oui, Pardon,
fondé babisenga phénomène libanga babim tozo kale bande kona biso ya Luanda po babara bango te soki fondé surtout soza na baranki na fondé soki fali pour paye soki pendant un problème ne pénage ya kanga penda ba mabanga batu donc pour muta mo na fali ata na mbongo na so boyo phénomène banga donc tema beto moni pango na kata nzembo ya kana secret fali boy ka mutu moko na Luanda pas préciser na Luanda. Donc bango ba ke yom to so kale ba makambo na batu nyoso ba apena pour ça za bimena fali ko fungola ba porte était fondée vraiment. Kasi au moins orchestre on a ba fan partout dans le monde entier to dépendaka na fali. Ce qu'on fallait dans ta désordre te bangonde place bakinda ka babwaka bango et pas fali ba koya te. Yango ba ma profiter ba raison. Pour venir ikoma bima na disque. Pour ayaki a solo la ki ne mo mbala solo la ka. Ce que monsieur sona ba nego ki ba kima kimaga. Ngaite tindika tchakalite soko ye oye na ndenge makama libanga esengaka so pa na biso ezalaka te libanga ya mbongo mobo ya osomba vélo moto te il faut solola penza poso elrei abwaki yo prepa no mona libanga ikomo ndenge tchaki mbutu na Luanda ekanga le ti lobi ebungisi na banzembo libanga moko donc asola ndenge nini fallait aza cher fallait likolo tellement za likolo ayebaka soka zara nani eza na ya to compliqué te en tout cas ba frère nanga ba sœur nangai naza vraiment innocent na makambo wana ngana nanga ka pont soki likolo kuna aigle lobby fondé il faisait boye ngape na expliquer o ka ke eza boye na olongola te na obakisa te boyaka na bino me bokokaka na bino te nga na comprendre nga ke bokokaka te net banina la perdre moi c'est pembe que je salue en passant avant que vous sachiez na Chine place oza kuna na Chine bambote no ebele nina la perdre tala nina la perdre mwana mwasi moko atonda epaza na volonté ke na bima ayekuta bamise bele bayaka luka ye alinga kute mais apusana pembeni ya elrei mago apesi ba condition na ye yango bomoni azanga mabanga te soko ye okoki ozanga te po tikala kozanga te. Merci beaucoup Fondeliakis et je dis merci aussi à Maman Monique parce que ça l'autre ça vraiment et si ka émission sur les cabo et kitoko boy toze si ka Maman Monique Maman Monique maman sociale et je dis merci aussi à notre studio NLS Production donc balobi NLS Production avec Luzado Simba Luzado Simba babi papa yomote mama la mon papa ça social pour babi kala peta bi chucha lumière dans là il faut sur la peña na babiro fali pour pas bien parce que pour ça fallait pour pas aller à Luanda. Merci vraiment LNS Production de Luzado Simba et pourquoi pas à Laurent Sokoko, l'homme intelligent Laurent Sokoko et si vous allez vraiment Laurent Sokoko comme si pêche le la mbandaka angolais comme une mbandaka awa pêche les cabo et pêche. Merci à toi Laurent Sokoko et pourquoi pas à Jeff, Jeff, président Sikozali, na personne beauté à président Mounianga, agence La Grâce, et Tokei, Skotokomato sur la sous fondé par rapport à Mamba Innocent. Inosbi, Bozan, pas problème na Inosbi. Yanni, parce que si Nathalie, quelques interview à Innocent, il est vraiment à Soboya Fali Poupa. Na kati ya Angola tango yake otoza na Luanda awa ezaki nga shusha mna posa ke question ana nabi Innocent na fali pour pas poser un problème ni parce que yo uta lokwa liebo yo uta na toyeba côté to uta na kati ya concours ya Vodacom mais le comment connu tout ça fali nga na yebike ce que aux petit au balukaraba kangamana ba grand poko ma grand mais le comment ko loka gueur siko woni ça question ya shusha lumière d'Angola asaki pe na réponse o ya apesaki abiba tout ce ko bonga msupe ko bonga te na ebite bino ba fani ya fali poupa beaucoup lo banini par rapport ya question nga o bozana ba guerre ni penda fali entre fali na Innocent Neti problème na Innocent en tout cas bande on a basali vraiment attendez moi nana vraiment au moni neti shusha na ndenga mabete toyebi ndenga ya biso nyonso toyebi ndenga ya ba preuve ya li ba photo akangisa
ya mibale innocent po a manqué Fally anon a problème sérieux ya lingala ameko bongsana lingala mwa mukie lingala na vraiment donc yango te abongsa lingala tozaka en Angola auti koya en Angola omoni place oyo abeti oyo akoki kotonisa te mpo na Fally akoya nde korendre bato visite aosala plein koleka ye bakoteka mpe babillet ke Fally oyaka na boîte wana kovanda 10 minutes ebele omona plein différence ya makasi baza bana moko be o baoluka babese na bandenge na bango Fally na temps oyo na manga kotela donc so touché te esimba te mpo bato batya oka ezaka Fally aye awa aolala wapi mwana wana place olala eyebana te hotel wana domestique eya na restaurant te bondeni yebana yo someye biloko olia pa selema nzombi même Robino Mundibu nandimi te même fa métier noir Fabrigas nandimi te gaz mawete kutu ya mutu alvalade aola kuna te donc niveau na ye exactement na se so bat bayebi te nalina expliquer bino ba congolais o boza na Angola te partout dans le monde entier place bozali innocent uti kozana biso awa aliaka biloko malewa basombelake madesu na restaurant abeti na boîte boîte on peut attendre cité même pas 50 personnes vraiment bon muta ya bongo au semesier na erei mago muta abeta ba sala quoi ya ba polo sala polo premier africain abeta na sala polo bo tsaye na yenengi vraiment Sucha na regretto ozo biso ka tapo na mama mwana wana utaki sangani ana problème alingala vraiment ayebi kolia même pas la fourchette ali maboko fort azotuna bato na Angola kwanga moko bezana kisangani nga nayebi na ngango te o kwanga na awezalaka te bayebi se kwanga bato bakopana bango ngo te. Pardon pour la question, pardon. Merci ingénieur, bravo Makamou. Oh Penza, ils toujours bafani a fallu pour pas basarana kanda na comprendre tenza benangai. Problème ni yango fallu pour pas mettre un peu redresser vraiment bafani na yo pour basaraka na kanda na yo rabango jouer te ka kanda na komba fallu. Chucha, biso to na kanda te. Problème yaka moko. Preuve au moins réalité. Au moins na temps oyo ba maman na biso ba sa ba mission na biso nyoso pardon ide bo na ngobo ke porter Fally plainte bo limbisa botika ba ba sa ba boye bien ba mission nyoso ba yokani ba ke porter Fally plainte te kanda na bango ezali bazozo asu terre ovanda na mibali na bango te. Trop de voyages. Excès de voyage. Excès de voyage. Pour babasi ya ba musicien. Bazo déclarer ba que porter Fally plainte, ba que ne porter plainte que ba mibali na bango bazo vana soute excès de voyage. Mabolimbisa eza musala na pe bayaka moi mukie ekotara nanda. Merci beaucoup, merci pour la question. Je dis encore merci à mon fils Manassé Boko Ngaham. À moi, donc maman t'aime beaucoup et pourquoi pas à mon Jogolando, hein, Joël qui moi qui il faut pas son budget pour le banda à Congo Salama non tout le monde a mis sans son budget mais pas lui pour pas à son budget est-ce que c'est vrai ou bien mateka na oya bato pas kara ba photo de bazo lo bazo ta mwana ngo na éviter fonder la question ko lo ba pour ba comprendre. Pour la jet, Nabi que Fally aza capable de somba jet. Aza capable de somba jet pour Fally abeta musique à sentimate. Abeta musique ya mbongo. Question wana nako pesa ngo epa ya marketeur. Yem tabna na contact mingi na bureau kin. Yene ako faire comprendre des bateaux. Ami c'est simple bon. Ok, merci beaucoup, Amissi. Ouais, bon,
Tout d'abord, on a pensé en beauté na c'est un Nisha Kibibi c'est Kazalier donc Nisha Kibibi la patronne. Bon, on a une répondre à rapport à Masola Jet. Binomo boy président na biso banda e bandel na carrière kutu a comme na ba niveau a comité atambola da kan atambola na budget. Les solo on a penza et ningisi penza monde entier. Ils a ba rumeur mais ils a surprise kalaming te beaucoup découvrir en haut. To les kasuka na émission to ça bino monde ma budget ba na loba. Tala. Comprendre? Ils a rumeur en tout cas dès qu'a fourni les qui sont au bateau zaka contact na bureau na biso à Congo. Donc ils a ma solo moi un peu coulisses mais bon comprendre avec le temps. Bon bien on nous fallait lobby non bon le battre parce que ça la mabete. Non. Bon en fait ndako no se pesa na secret nango toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais avec le temps bon comprendre rumeur c'est ça rumeur ya solo tout ça le coup tapo maman on est na ndenge mo polémique il y a bien été aux hommes. Alors tu préférais qu'il puisse ne te soyez dans le bureau tu garder non moins silence et après bon comprendre ma réalité maman on est allé. Merci beaucoup, Amis. Le marketeur a vu, il faut que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il fallait pour pas adresser bon donc à bien c'est ça à colobater. Donc un peu par rapport à actualité monsieur Tozanango, actualité on a combien d'années actualité mais ils ont marambo peto yokaka parce que tozo yokape par rapport il y a de konabiso ma concert aussi adoré ngapé bien que toujours ma concert adoré parce que na zape na babi tozo ramutuna détente tozo le roi les corbeaux a des couleurs azana noir et ko ba mutazala mabe azapina malamu nae donc c'est ça quoi donc on est dans Karine Mokonzi azana ba mabe nae azaba malamu nae to monaki par rapport ya Karine Mokonzi na niveau ya Congo nenga bande ko boya fali pupa aboyi fali pupa na niveau ti ya suka to yeko koma susu na par Karine Mokonzi na niveau à Paris a continuer toujours ko boya fali pupa mais ces derniers temps nazo landa balangage nae et comme ko changer. C'est comme si à comme ça m'a fallu pour pas ce qui est à lobby aya a senga pardon à lobby fallu pour pas na sengi pardon à Karine Moko nangi tozo ngande tozalaki fondé la question rolobani caméléon tigara caméléon hein a changer ba couleur te na biga caméléon zaka caméléon tigara caméléon. Question vraiment na ko sepela au posant et pas communicatrice na biso ben et bien que maman cheftaine maman cardinal donc ben et bien que ana simanayo akoka répondre pour un garçon donc na linga vraiment ba question ba impolité donc hier me ko répondre yo la question ba impoli oui az impoli. Nga nazalo kwa papa leki na ye ya ba blague te papa na ye abota na grande sœur na ngai donc mwana ngai bagi bayebi mais makambo asalaka na tante mais na regretta kaka tonga na ye ba famille na ye na ye baka ye te franchement vérité peut-être Edi Mokonzi mwana général Edi Mokonzi Guy ayebi bayani nyonso bayebi grande sœur nanga mabe bene. Merci maman communicatrice Ben vraiment elle est très jolie hein Ben pour ça vraiment yango na yebi ke ba peso pena ba charge wana na banana boso na ba charge wana ba peso pena ko za maman présidente non, on est là en beauté. Tout le monde des fan club de Fali Poupa. Partout place aux alara. Tout le monde a ma case. Net on a compon des titres na ngaba pesanga. Pour na fiona à cause changer ba méthode aussi nga pardon pas Fali. Azan fan club ya Fali. Et puis que Fali aza papa na ye, avo na ye koko na ye, nyoso na ye. Alande moi batu ke falite mon le loi président après fali pardon mais photo bombe na wana nga ben bien ki maman cardinal non loba Karine Mokonzi aza ce moi na 8e bureau na fay Mokonzi pa mona na te photo bombe na di capti na sukobi mate
ata sengi pardon public toko bomba Karine Mokonzi fa bomba wana ti 2025 nde toko résoudre problème nae mais na kana boende nyoko limbisi ata ye moko leader a andimi pardon na mais biso to ndima non ti pona nini non to garder non so leader a limbisi bino bana bobo ende de asala mabebele elle est très impolie. Oh là là. Merci beaucoup Ben. Oh là là, aïe, beaucoup comprendre makambo na somo ndeni ya discuter. En tout cas, fali pour parler kamni na ba fan non Angola pendant loin. Bon, félicitations beaucoup. Na ba bureau toujours ya fali pour pas la moni pendant musala les autres. Kotozo nga lisusu et pas ya ndeko na biso fara par rapport oh ça y on t'a fait ici de la base ni ceux qui montaient la poste aye baraté en Afrique du Sud a joué batté dans Kenya wapi pour na Kenya marino ya fali pour pas yo ko ba base fait ça ou bien numéro de téléphone sur que ça dit au près ça vraiment plus vite possible et aussi ça. Ok, base a fali pour pas en Afrique du Sud des na Jobour ce bomoni Christian Yaba azana Jobour ceux qui boké na Pretoria beaucoup kutana na El Pimenti azali na babenga ona Sun City ceux qui boye na Cape Town nga moko to kosien de fali pupa na zawana ezana Sarah Mbokolo azape na kati ya Cape Town donc base ya fali pupa Afrique du Sud eza vraiment soudé to pesa plus tard ba numéro na biso WhatsApp fan fali pupa Luanda bazana ba contact ata heure moko à partir à Choucha to pesa ba numéro comme ça ba fan ya fali monde entier ba koyeba ke en Afrique du Sud ils ont la base déjà et l'enda déjà donc fali pour pas to kos na niveau Afrique du Sud makambo vanda pena kitoko Afrique du Sud parce que tous j'étais déjà na yo message ni nyoko pesa ba fan ya fali message ni nyoko pesa na batunyo sur l'Afrique du Sud par rapport ya yo un message clé ya mamba fali pour pas bon bande Afrique du Sud Bobu Kanate fallait pour pas aider makambo. Nabi déjà que bolunga ke mingi pour bozalakane déjà. Donc dans la prochaine émission, tu repères c'est bien plus de précision. Il y a base et si que Rosala et si que ba réunion ba nous par exemple na Cape Town et si que naza kala mingte tu relancer bino adresse na ba numéro de téléphone ou ko permettre to kutana kana niveau Cape Town pour tout cela ma solo ya fallait pour pas we are together we are the same. Fallait pour pas is saying just one love. Donc tous ensemble, Angola, Kinshasa, Afrique du Sud, tous ensemble, na poto. En fait, na bosana qui n'a souhaité maman présidente internationale. Bon anniversaire nae pour les lois jour nae. Donc joyeux anniversaire à Mimi Chikeva. Donc Yangoyo, Milchek, joyeux anniversaire à toi. Donc Tobo Saniote. Donc c'est un peu ça. Je souhaite également au Mimi Chikeva. On a moni maître ninja na moni Mimi Chikeva na mami donc il y a Chalimia dans l'accent bichu chababeta to sarabué na mokengeli na lemba donc merci à toi Mimi maman na Brandon hein Mimi Chikeva et son Nathalie na Kantaya papi Chikeva au kufa donc joyeux anniversaire à toi Mimi Chikeva de moi et pourquoi pas à mon vieux Chuli Djangi Motema ya Sarah hein Sarah donc Chalimia rappelle na bambote et belé. Merci beaucoup à ma maman chérie Francesca Bossana Babi Suisse et Salon Florine à niveau de Suisse. Donc solo là un peu kilo angando batombola kanando boté pardon vient en Italie boté belé sikozali et to solo là par rapport à staff oyo boza kana bango ya fali poupa bo kana bien pour se mettre vraiment d'accord parce que le staff a fallu comme belé hein toujours au staff moko na mabord ya fali poupa au staff moko na kikolo ya fali poupa na ebité bosanganaka to bozamba tuna butuna ba secteur na bango. Ouais, merci na question là. Tant que fali poupa monde entier c'est que fali poupa partout en Angola. Mabord et le roi c'est l'île. Avant des bases. Donc base na biso ezalaka na Monique na Monique to kutana kawa chaque dimanche à partir à 15h donc wana eza selili tema bango ba musika koyaka boy na transport ezalama pasi
mais et en attend oyo to benga bango que dimanche à lelo boya boina Monique to pesani ba programme ramnyo so metoza même moral na bango toza vraiment ensemble. Non, bango ba ko ça lelo côté sans que biso to permettre bango. Donc pourquoi pas beaucoup c'est le mot biso linga négativité te. Donc beaucoup c'est le mot boité que sans ba visage biso il faut ba visage biso ne te permettre monter bossal mais bossal on a forme boy pour réciter zala. Merci beaucoup Fondé la qui se coupe sa numéro de téléphone noté na batumsu bazar pour ça bazar pemeni a fallu pour pendant jeli banga batumsu ba rose na pemeni a rokota na kati ya ba bureau na bino ba condition nezo senga pour so bank ça déjà ka bomo na dia ba kanda mingi mudu so banga toza kanda na biso ekitaka ka soki osakani na fali pupa ndi en tout cas ba bene bionke ba Christelle Gucci ba Jivel moi ça pembe ba yilu kaka ya la belle de toyebi bena ke nde baza awa muso akabana kuna mbali pona mwamba fali abikre yo peksanga réunion yo peksanga réunion fali papa luka ya yo mwasi nga kuna na nga kitoko boy bazoya na bango belé bayebi suke nga mwana fali comprends. Donc tous les bateaux candidatés, tous les gens bêtises na LRI Mago, Mobutu, Aigle. Le numéro nanga est 938 62 10 34. 938 62 10 34. Fondé liaki. Tous les posa batubaya, boza vraiment ébélé. Les belés, tous les belés pour la force, il y a les reins mago. Nabi que boza partout na Katsangola bosala ba débat pour naé mais boya pena pour ba considérer kabino toza awa toza na ba uniforme malgré mutu aza na ba uniforme na biso aza éprouvé akendaki kota kashito matanga yangano muntu wana ba tenité mais toza na ba tenité na biso à la prochaine émission bo mona biso ba tenité tous les macarons à biso. Donc papa follow la il y a un caissier groupe pour escanner sur bazali moi qu'est-ce que fait Zalaka moni groupe a fallu pour pas fallu aza mutomaele bisope ato ba tomaele to streetira ngona ma forme moko boye pour toza ja en famille na komba fali pupa yenda zo sangisa biso preuve année dimanche passé to te ko rendre visite et pas frère na biso mobe moi sina te ko bota to memela ki o esenga to memela e donc na komba fali maloba ya mwana mwasi ana lobi banana boti ça fait déjà 2 mois non na moni non na yambi biloko te mais na kombo ya LRI Mago fali pupa Mobutu Aigle na yambi biloko oyo en tout cas bozala ini merci donc papa follow la zawana merci beaucoup sa programme ouais merci na parole ne bo pesinga moi parole malgré tout na suka dia mamango esili pona ngana bwaka batu fort pour les reins mago et lo moka et biso tozala ini bon programme eza moko biso toza ba fan club ya Luanda biso za mère donc baseli ka ninge fondé de ki salobi baseli ezebele ce qui peut ozala na moi côté no mo boy bat bazana ya fali au cadre bango ka ko ebi mais tozala ka chaque dimanche na 15h30 to memaka 1000 kwanza ya contribution 1000 kwanza na idaka biso soki to na ba problème to na 1000 kwanza so to na kesi woka pe vimba kapo lelo mwasi na koboto koza na problème koza les privés koza la na ebembe papa mama et tout to suite à ngote anniversaire et tout donc kaka mbongo wana sala ke to sangisango na kati to na ba passe na biso dernièrement ba passe déjà essayer bimaki déjà to salisango déjà so yena 2000 kwanza na yo ozi passe na teni 2500 kwanza ozi teni na yo pour partout au Rosala et que ça la bien
la référence. Ozali fan club ya Fally. Donc il y a mon côté pour avoir na Luanda tuza mingi ya munoko baloba sala le lokoté. Donc ça système au perso qui Fally Ipupa azana mboka pour accompagner les fan ou venir rendre visite ya partir carton. Bon ezaka awa pété, eza awa et puis na Congo pe pas nini passe na biso oyo les rey magwaye biango. Donc il partout même la répétition na biso za la coulisse za la ya okangama mais so za na passe aux na obligé de la droit pour les capitaines na répétition et puis na profiter kaka moi ba mbote za la moi bien na plus kaka mimi tikeva bon anniversaire maman na biso ya monene maman balobi babi ba bengeso internationalité babi a commis maman mondiale bon anniversaire plein de bonnes choses. Nali passe à Mondeko, Gilles Mondeke, la minute yo, aza soki va penser pas pour te bengana qui déjà mais motema ngamoko maman Arlette Bianca, maman CC 5 étoiles, Tokos. Merci beaucoup, merci Bambote, plus rapide après ton succès. Ouais, na pesi Bambote na sœur nangani Shakibibi, master nanga depuis Kinshasa, Carly Jouoko. Na pesi Serge Kabemba, Anorit Mbiavanga, Tina Missine Alpimente, Toussaint Nzouzi, les journalistes compétents. Bébé Nangwa Nanga bébé simplement, Amisi, na pesi Mbote Skazali, na maman nae, nona Moupala la parfumerie. Merci. Na bosante DJ Awilo, DJ Makasi Yangana Monique, DJ Awilo. Merci beaucoup. Nazongi Anna Bene, Bambote Salara bien. Na pesi no mbote na ngai moko ben bion mama cardinal na pesi Tony da Silva Sekera 1000 vitesse bambote place aux aéros na cop na pesi sumbote na Joy de King artiste la voix de Baga les cheka baembi mezara les premiers bambote na place aux allées. Merci chérie. Tout d'abord je me présente Boling Fanga parce qu'il a se présenté quitté. Je m'appelle Nadia Labelle. Mon vieux fondé Benganga Nadia Rebelle. Mais bon, je salue tout d'abord, je salue à ma maman chérie, Tété Tchunguta, et puis à mon petit frère Eric Bidoy. Avec ma copine Yangande Koyakat, Christelle Goussi et Seda Goussi. Si Tokozo vraiment garçon Bologna et pendant les quitter na micro de merde d'Angola garçon Bologna encore le bani na mamba Fally pour pas comprendre yom to zaka soko zo le bandem tazo sala arrestation na mamba Fally pour pas le battre mwanda parce que comme na souka émission to OK na rochité ya shusha lumière ya liboso na sepe ko mona bino ko ya otala ndako oyo eza famille oyo mo mobuta lobaka c'est une question d'organisation eza koto talaka ndoko out Afrique du Sud alinga mona biso to fêter na e to lala ne moi 3 jours oyo le sali biso bien ko mona e to ko sein de Fally pour pas tout ka umela moi si moko bien donc shusha yo yebi biso to lobaka mingi te na bengi ba nyonso to ya kakwaku ba mabori bango nyonso kuna ba créer ba biloko na fonda lobby donc ba ya kaka mingi na base pour eza bena base ba biso ne ba combattant IDPS biso to simbi pouvoir na minute Fally pour Pelmar à toi Farasele mobala maman nana ketchup na bosani TV nanga junior muto quoi ambasi les bourgeois Toussaint Nzouzi masa nanga Beni Olebo masa nanga Soleil Rana chuche lumière na PCP ba jono na nyonso ba mbote. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher internaute. Bolandi Binomoko, émission Nabiso du début à la fin. Bon, mon Ndengenini Bafani a fallu pour pas ici en Angola, précisément ici en Luanda. Ndengenini Bapeseli, Bavrocheri Balobeli, fondé la Kiss, Oazali président, Apeseli, Yemoko Susu, Garçon Bologna, Alobeli Karanenge Zalakaka, Bapeseli toujours un micro, il y a lumière d'Angola. On appelle ça Bambote, Nenge Zalaka toujours un avion, Michambala, Michambala, ton amoni Michambala, moni Christian Dombase, Namoni Bangonio sur les millionnaires, hein, Bambote Belé Sika Bozali, naye, vraiment pour comprendre, et c'est grave, biso ba chalimière d'Angola, bien le docteur Ndia dit le teta, hein, et c'est Bambote Ebele, et Siko Zali, n'a pas si vraiment
Arlette Bianca, maman, c'est 5 étoiles, et là où tu es, je te salue. De la part de Chucha Lumière d'Angola, et na pesi Trésor Wenge, leader, n'a pas, il y a bébé, le point d'interrogation, il y a bébé, non, nani, et à Christian Kossi le bourgeois, hein, Christian Kossi le bourgeois, on appelle ici Jonathan Sakisa, et Bambote Bele là où tu es, à Tony Da Silva et Joé de King, la voix des bagarres, Bambote Bele, Nisha Kibibi, de la part toujours il y a Bafani, il y a Fali pour Papa Pessi Billionnaire sur Bambote. Merci à toi aussi, bravo, hein, bah, bravo Bele, l'homme intelligent, garçon intelligent, les réalisateurs intelligents, et pourquoi pas aussi de la République et à mon fils Manassé Boko. Maman Monique il a outillé, maman Monique de moi, on a passé on est sur Yanga Bazana Turquie, Bambote, gros bisous à vous et tout sur ma famille, il a fallu Poupa ici en Angola ou partout dans le monde, gros bisous, lobi bo consommer toujours émission na bino tolobe la tolobe likara o bino botindanga na mokili et pourquoi pas na ba o balingara Chucha Lumière d'Angola na bino pe ba o balingara ngate sina lobi le bomoko le Zad Simba NLS Pro avec l'homme intelligent Laurence Coco et pourquoi pas Alex Foumou, c'est hymne national. Sikazatar Yomulongo TGS, gros bisous et Skabosali, Balek Nanganyo Sonama, au bazar à Congo, au bazar partout. Papa Mams, un joulisme, hôtel à joulisme, Papa Mams, gros bisous. Nabaki Bolo Baka vérité. Chucha Lumière Abibolo Baka vérité. Est-ce que Bino Boyebi Chucha? Boyebingaïté, mais bon, mon arangaï, Mikolo Nazara un système, Boyebingaïté, Kassibo, mon araka Chucha Lumière d'Angola. Merci ingénieur, bravo. Na maman la d'accord, on se retrouve. Ciao, 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 ciao.